Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo ndenge tolobaki na bino ete tokoyamba mokolo mwa lelo honorable Francis Kalombo oyo ndenge tolobaki ete bokotuna bamituna na bino oyo nyonso bozali na yango po ete honorable Francis Kalombo akoka koyanola na bino, akoka kopesa bino biyano na mituna nyonso tu oyo botunaki na ye. Lelo nde ezali mokolo oyo honorable Francis Kalombo akoyanola na bamituna na bino pe mokolo oyo akoeclaircir bino na makambo mwa mingi oyo ezali kosala ete bozala na kati na elamba ya mwindo na miso bokoka komona verité te pe bokoka koyoka verité te. Lelo ye moko azali bien disposé pona kopesa bino babiyano na oyo etali bongo makambo maso oyo elobamaka awa na poto oyo toyokaka yango ete honorable Francis Kalombo akozala mieux placé ndeye nde akoyanola na bamituna na bino. Na tango oyo natikeli pe papa Roger maloba soki azali na likambo ya kobakisa. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba kaka ndenge uti koloba mokolo mwa lelo ezali mokolo oyo tozali koyamba bongo honorable Francis Kalombo yende akoyanola na bamituna oyo bandeko batunaki ye ya ebele pe ndeko tolobi ete lokola ba question oyo bino botunaki ezalaki ebele pe ya mingi koleka tomekaki ko simplifier mwa ba makambo yango po ete tomonaki ba mituna mosusu bato batunaki esalaki lokola kokokana. Alors ba mituna nyonso oyo esalaki lokola kokokana oyo bato batunaki tozwaki yango tosangisi yango kaka na motuna moko oyo pesi ekopesa eyano tango honorable akorepondre ekopesa eyano na bamituna nyonso tu ya bato oyo barepondaki na sens wana oyo batunaki na sens wana pe bakozwa bareponse na bango pe ndenge ezali wana na bato nyonso oyo balingaki ete mokolo mwa lelo honorable Francis Kalombo a éclaircir bango na situation oyo babandaki kozela lelo ezali mokolo yango pe na banza ete bokoyoka na bamituna oyo biso tokotuna ye na nzela ya makomi na bino pe bokoyoka babiyano na bino na oyo honorable Francis Kalombo akorepondre na mokolo ya lelo. Ndeko radio na biso ezali radio oyo tozali na transparence motuna ya moto moko te tokokata yango po ete tolekisa yango na ndenge ete ya baparti ya ndambo ndenge bato mosusu basalaka. Jamais tokolekisa intégralité ya mituna na bino nyonso pe tokopesa bino intégralité ya biyano nyonso ya honorable Francis Kalombo. Na tango oyo nakosenga papa Botamba kuna na régie ameka
couper sa passage na honorable Francis Kalombo po ete tozwa déjà position pona kotuna yeba mituna oyo tobongiselaki ye na mokolo mwalelo. Bonjour honorable Francis Kalombo. Motuna ya liboso ezali bongo motuna ya ndeko Rigobert Mobezo. Ndeko Rigobert Mobezo avandi na mboka France na ville ya Nantes. Ndeko atuni motuna alobi boye. Lelo oyo selo ba resultat ya ba vote oyo utaki koleka na date ya le 28. Na ba resultat partiel nyonso to ba pesaki ezali kolakisa ete Joseph Kabila azali na première position pe ndenge ezali wana ezali pasi lisusu po ete Tshisekedi abatre ye po ete écart ezali ya makasi. Ndeko alobi lelo bino wana boza ko continuer mandat na bino jusqu'à 2016. Ba conséquence nini bo tirer ko banda 2006 ti na 2011 depuis bozalaki na pouvoir po na mboka na biso. Wana ezali motuna ya liboso ndeko atuni pe alobi lisusu. Pe eloko nini oyo bomoni ke ko banda 2006 ti na 2011 e marchaki te na mboka na biso boko sala tout po bo arranger yango na second mandat. Pe ndeko atuni lisusu tomoni ko banda 2006 ti 2011 gouvernement ezalaki tourmenté na phénomène kuluna. Lelo oyo ba mesure nini bozali kozwa pona ko mettre fin na phénomène kuluna. Et puis ndeko atuni lisusu bozali ko prévoir nini na second mandat pona vie sociale ya chaque Congolais pe création ya ba emploi na Congo. Pe motuna na ye ya suka alobi pona ba retard ya paiement ya ba fonctionnaire. Tête numéro 1 donc veut dire Joseph Kabila azali na makanisi nini pona ba retard ya ba paiement ya ba parents et ya ba fonctionnaire na RDC Mobimba. Voilà wana ezali ba mituna ya ndeko Rigobert Mobezo asili kotuna pona honorable Francis Kalombo. Francis Kalombo, honorable Francis Kalombo na banzi ete mituna yango wana ezali pona yo. S'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. D'abord, merci à ndeko Rigobert pour la mituna na ye. Bon, eloko ya liboso na koloba tuni eloko nini marchaki te et que ba conséquence na mwezani. Effectivement, eloko marchaki te c'est-à-dire dès le début retard ya laki pona kotela mungia. Pona kokende liboso bomoni mboka na biso et tukuta mwezi Kabila kuti mboka ya laki na nyongo. Kuti mboka ya laki na bitumba. Alors, il a fallu d'abord pour le gâteau pacifier en mot tout le kabambongo et tant que aussi bambongo babadi ko combattre na ba propre congolais ba momo ko passer ba tout ça c'est la chinois parce que opposition babadi ko combattre tout ba na organiser bonheur à peuple congolais depuis il fallait tout ça là et puis en tout cas tu arrives qui quand même tu arrives pour ça là tout va s'en sortir et puis tu vas na ça là malem ko le monde même kama ku ça les pays mais ça pas il faut que ça il faut que ça la mambele pour qu'on va côté les mains tout makambo ya banzela tuna ba problème ya ba électricité ba problème ya ba mai pour na to arriver ko ça peut toujours qu'on a pour avoir construit ça yango pour l'importance ya pour ça pour 5 chantiers et ça va priorité des priorités pour marcher alors conséquence nini autre tirer pour la makambo wana ça qu'il faut continuer à travailler et Dieu merci ce qui peut renouveler de confiance et tout le monde dans la tendance effectivement il faut continuer à lier au bataille pour tout le monde jamais d'être la malade pour que la mission la prospérité et que nous avons besoin et qu'on va kende et le coup tout le monde il marchait et qu'on a la ligne c'est tout à fait normal lorsqu'il est déjà projet mais jusque là je pense que par rapport à ma proposition de travail en 2006 que tout le premier temps qui c'est-à-dire les 5 chantiers en tout cas nous faisons en marche et nous se produit va fouiller dans moi il y a un moment que les autres sont fiers il y a un qui est bilan Joseph Kabila il a quand même posé l'idée que pas s'il y a peu près comme on est fini dans l'idée que ce soit
bayaki yango eske tokoluka nde tokokosala opona problème otuninga problème ya corona ya problème ya société eza grave ezali ti ya baphénomène ebele bana bazalaki mal éduqué mal formé bapara bana bamoyen te bamosusu babandona bana alors bana bakoti na délinquance wana eza baphénomène oyo bozomona bahooligan na bafrance badélinquance ebele bozomona na baputu wana te eza spécifique na Congo te eza na États-Unis eza partout bomona yango te ti fatalité mais tozolite mpo ekoka kosila nasi bozomona bino mbo baextrémisme na bafrance wana babiloko ebele eza na monde entier et il faut toujours jeunesse à un moment donné parce que nous sommes comme amitié d'Ingalaka batombaka na babiloko ya ndenge wana le gouvernement a mis en place une politique surtout la justice pour la condamner bango au départ elaki difficile puisque bato bazalaki kolinga kotémoigner te déjà avec batémoignage ya bato mingi bakoma okende baprison et que phénomène yango maleme tokoma okundana ekoka kosila bon c'est des choses où tozokondane mais tozokundana l'état asala moye toutilize méthode mosu ya tele tata droit de l'homme bayali soki bokangeli mutu balobi bokangi pamba bosali pamba donc il faut vraiment d'un côté tozokundana esi na de l'autre côté faut respecter ta état de droit parce que jésus elobi ekokanga mutu na akulite mais il faut pe qu'il y ait un plaignant il faut pe ke ekokanga mutu yango na fréquence pokoka kosambisa ye donc des fois esalamaka leta babenga bino kutesa okoki koluka mutu kokanga ye mais ekomi déjà retard oputi mutu yango mais mutu yango akotémoigner walo andima kozwa chance ke aye kotémoigner ke oyo azalaki likolo na bato bazalaki kokanga koya kotémoigner tout bakoki kokanga mutu yango te po balibere parce que témoin aza te accuse mutu opele kofunda aza te bato nyonso bazobanga represaille alors yango leta azokunda na malembe mpo na question mosu otuni awa pouvoir mpo na création ya baemploi nakanisi depuis tokotaki 2006 si topeye baemploi ebele avec les 5 chantiers c'est-à-dire bozoka 5 chantiers baconstruction bandela et c'est des Congolais aussi qui trouvent leur emploi même dans le cadre d'enseignement plus de 600 000 emplois ezali créés depuis 5 ans oyo yaziki na baekole to basali ya sika oyo batuki bazwi baenseignant bazwi bato ebele donc tozokende nango maleme baemploi ezokreame ezopermettre ke bacongolais ebele baretrouve misala lelo soki oye okuta basociété privé ebele ecreye bagene ebele bazwi misala na bavodacom na bazen na bawapi mais parce que l'état azosubventionné à pacifier cadre macroéconomique ezopermettre soki baentreprise wana eengage bato et puis économie ekoka kopousse ekende mpona problème olobi leta na bapaiement ya batravailleur effectivement eza place soki travailleur azofuta bana leta na bafonctionnaire surtout mais nalingi boyeba eloko moko ntango je vais voir akumpiki bafonctionnaire bazalaki na 5 ans de paiement retard ya 5 ans bafutamaka te alors non seulement afutani mwana ya 5 ans mais sikoyo asala effort omoi bakoka kofutamaka même retard ekozala mwa moke mais mpona kopare na retard wana soki kosensanctionne bokomona ke à partir ya mois de janvier tous les fonctionnaires bazofutamaka na babanke d'ailleurs esi ebandi ebele bazofutama na babanke au moins fonctionnaire akotelaka soute comptable akende na nini na ministère ya finance azwi mboko ya espèce aye nango na comptabilité baluki bakonte babanda kofutaka bakiron mpe baosala baleta sikoyo na fin du mois nyonso travailleur fonctionnaire so ake na compte na ye na banque bango tout baoblige bango bafungola bacompte na babanque de manière à ce que fin du mois akei azwi mbongo na ye makambo baleta wana ekoka kosila donc tozoprogresse yango nalingi na biso bino ke mosala ezosalama touti mosika touti bazalaki na 5 ans de paiement lelo tokomi kofuta bango tous les mois ntango tomoni ke ekoki na baretard yango wana totie siko systeme babanda kotushaka na banque banque ayebi ke soki fin du mois ekoki ata kutu mbongo ya leta na ekomi te me banque akofuta ye po ayebi ke mbongo na ye ekokoma donc par virement bancaire mingi basima bandi kofutama deja ndenge wana esoko tuni bie bakoyebisa oke basociété bafonctionnaire ebele bazo na leta na paiement te. Tout d'abord ya mbote napesa motuna ya mibale ya ndeko oyo atunaki na pesi nanu mbote na honorable Francis Kalombo. Motuna ya mibale ezali bongo ya ndeko Raphaël Lutonadio. Ndeko Raphaël Lutonadio avandi bongo na Suisse na ville ya Montreux. Monsieur Raphaël azali kotuna bongo na honorable Francis Kalombo. Toyokaki pe totangaki na
internet ke bakangaki yo na ba bulletin de vote na centre moko ya bureau de vote, olingaki osala manœuvre po okota na kati ya bureau wana o glisser ba bulletin de vote o ezalaki déjà crochet na bomoto na yo moko, pe mosusu balobi ete ezalaki crochet ya na kombo ya chef de l'état, ozalaki na yango ebele, oyaki na yango na camionnette pe otondisaki yango na kati na boîte moko ya monene pe olingaki okende ko glisser yango. Pe ndeko alobi ete babilete yango tango bato bamoni yo pe basango ndenge eye balobi ete babetaki yo pe bamenasaki yo na ndenge ya kosakana te, eloko ebikisaki yo po ete police nde ayaki kosala intervention. Yango wana alingi ayeba etant que un député national acte oyo salaki oyo ndenge sango epanzani, est-ce que un député national akoki kosala ba acte ya ndenge wana? Yebisa biso soki ezali malamu to soki ezali mabe. Wana ezali motuna ndeko Raphaël Lutonadio atuni bongo honorable Francis Kalombo. Pe ndeko ayeko tuna lisusu alobi boye, comment avant élection ba bulletin de vote ekomaki déjà na maboko ya ba opposant congolais? Okoki ko expliquer biso ba diaspora congolaise phénomène wana, parce que bulletin de vote il fallait seninde azala na disposition nango, mais ndenge nini ba opposant congolais ba komaki déjà na disposition nango pe déclaration ya ba opposant congolais balobi ete bakangaki yango na maboko na bino ba to ya pouvoir oyo bosi bokrochaki pona Joseph Kabila Kabange, pe balobi lisusu ete ba combattant ya Afrique du Sud bakangaki ba bilete mosusu a parti Afrique du Sud oyo ezalaki na nombre ya 3 millions oyo déjà basi bakrochaki na kombo ya bakrochaki na numéro 3 oyo ezali bongo numéro 3 veut dire Joseph Kabila Kabange. Est-ce que okoki ko expliquer biso phénomène wana elingi koloba nini po jusqu'à présent ozali ko comprendre te? Est-ce que ozali ko reconnaître élection oyo Joseph Kabila abattre yango na ndenge ya fraude to na ndenge ya normal? Wana ezali motuna ya ndeko Lutonadio oyo avandi bongo na Suisse. Na banzi ete na pesi maloba na honorable Francis Kalombo pona koyanola biso na bamituna oyo, s'il vous plaît. Mingi, ouais, merci mingi. Merci Raphaël Lutonadio, merci mingi pona motuna na ye. Bon, na ningina loba na ndeko boye na bao nyoso patula nanga. Balobi soki eza phénomène nini na bato Afrique du Sud, ezaka phénomène ya manipulation oyo bato kosabina na bino. Kiki bango na bango bazoyoka na elengi na kati ya lokuta. Parce que internet ezaka bato bazokoma, internet eza bible te, oyo balobi ki eza vérité. Nga mpe na bokoma etike etike na sukaki na bilamba lobi, donc na bokoma mpe bokondima na bino, parce que eza internet to bokoka bovérifie. Donc eza bilobela ya liboso eloko na ina explike bino ke bulletin de vote bazoloba wana ezaka na kati ya makanisi ya bato. Po bulletin de vote nga mpe na kokuka moto te komona bulletin de vote na maboka motu moko te. Qu'est-ce qui s'est réellement passé jour wana? Ngai mpe batieli kokanga na bulletin de vote te, batieli mpe kobeta na bango nga te. Eza campagne oyo bato opposition bapesana po badestabilize adversaire moko balobi bakangie babeti baveikile message wana sikoyo epanzani po bato babote nga te, alors ke nga nafandaki tranquille nabeti nga na te, mutamoni nga na bulletin de vote epe bulletin de vote etikali kozala libanda te. Eloko mpona ina faire voir bino baélection eleki na Congo ndenge nini. Na chaque bureau de vote il y a des témoins de tous les partis politiques na baobservateur ya bakindele. Donc obanda ndenge nini outa na kese monene po babulletin de vote ndenge neti bajurlo obaka na frappe ebake bulletin de vote ya badepute eza neti journal par exemple Le Figaro to Canard enchaîné bapage ebele te wana. Sikoyo yo ye na
4 pages. Oye na mo poya kokotisa na ino ye na mo ebele. En tout cas, pour même 100 bulletins de vote, parce qu'on remonte à l'Oka. Bon, mais dis-moi, si vous avez dit comment, vous avez dit que vous avez dit là, mais la bulletin de vote, là, il y a un peu de vote à la île. Pour pas tout avoir un boy, un gapa, tout avoir il y a que deux possibilités. Soit, c'est la coopération qui a le président du bureau de vote, la somme de la corruption, l'observateur, là, le témoin, il y a un moyen de monter la condition. À ce moment-là, si tel est le cas et que la Chine a corrompu donc la personne qui a la bulletin de vote est mandatée. Parce qu'il n'y a pas dit que le président du bureau de vote, par exemple, la bulletin de vote est délai, là, il y a supplément, au cas où vous avez payé. Pour l'avoir utilisé dans le bureau de vote, vous voyez que dans chaque bureau de vote, il y a aussi des absents. Partout, il y a gâté. Alors, pourquoi la bulletin n'est pas alors que c'est la corrompu, n'a pas témoin, n'a pas membre du bureau, n'a pas observateur. À ce moment-là, na kusema kama kama bapito bana wana kazi ya bureau de vote pas coucher en pas continuer à ir que dans un risque où dans le bulletin de vote ça sert à rien et ce qui fait la fine coopérer na ba président ou chala mutu na binoke ba président du bureau de vote wana balala kina ba bulletin de vote na kata ba bureau donc mutakoya na mote bon ba bureau de ba bulletin de vote musuko moni ba petit bat et ko bona na ke eza président ya centre dans ba bulletin de vote ici na ba bureau de vote bino mo boyeli ke ba mususu il fallait pas voter dans le bureau sous combien de quantité. On n'est pas à faire pour vérifier comment on va faire. Il dit non. Par exemple, les gens qui ont dit comment on va voter, ils vont pas voter dans le bureau place où on va faire là. Pour et comment il faut faire dans le bureau, on va voter par 45 communes, il y a un bureau de vote et il y a un bulletin de vote. Il y a moins de président à centre. Azari ko ke nuko ba bulletin aya ko kabura na ba bureau wana o ba kuma ni na ba 40 ya ba bulletin de vote. Ya ko mona ke na ba bureau de vote kusuba ba sai ko voter te ko ba bulletin sinaki. Siko ko ba ko beta ba to ba zo ya ko na bulletin ba bulletin de vote na ba centre. Voilà pour ba na bulletin ba voter sinaki. Alors to ba mona mutaye na bulletin de vote mutu ya seni. Ba kaje ba petit. Ba be ke na ba bulletin de vote ko coucher ko kotisa. Ya on de sala ki so ba ko kotisa mon ngeni te ba témoin. Il y a un parti politique dans l'observateur à Baditele. Donc, ils ont une campagne d'intoxication, ils ont un coup-d'État, ils ont un fondement, ils ont un soutien en Afrique du Sud. À partir de l'Afrique du Sud, ceux qui ont soit qui va péter des votes, qui ils appellent un coup-d'État. Parce que dans la montée, ceux qui ont gagné, ils ont un qui s'habille à mort. Pour avoir fait la campagne, ils ont commis tout ça dans le mot. Tout ça qui va voir des fibres dans le mot, qui va voir ça. Ils ont fait un bilobéna. Ils ont campagne, on va combattre, ils vont combattre, qui s'appelle la carte de l'Okuta. Parce que quand ça va, on va organiser à l'époque, il y a la Révolution française. On a Robespierre, on fabriquait un mensonge. Alors, on va pouvoir nos propres mensonges de Bino comme si c'était des vérités. Alors qu'ils vont fabriquer beaucoup ça. Donc, ils ont une campagne de l'Okuta. Parce que la carte de l'Okuta. Alors, là, il y a eu. Donc, nous avons dans la santé. Mutasala na buina buina santé et puis tricher bien les kosala maté par résultat où bazali ko pesa boye ba ki ba témoin ya ide pesa bazali na ba bureau ba sidia ba tout bazali na ba bureau observateur ba lobique tricherie et salamité bino mo la di ba témoignage de observateur ou observer l'élection de Koutambo nous devons parler de la tricherie sauf nous avons dit qu'à pourri avant de côté la ba tricherie donc ça na ya ga ndimana nous sommes pour le bagage nous na tricherie j'avais un dima vérité même à café tu vois là on dit avec qui a origine oui ça avec qui a pourri non la qualifié dans la sphère nous qui avons quand même surtout élection qui n'a comment miner la camé ah oui mais on va les tricher les salariés alors c'est dans le cas que ça tricher il faut nous tenir pourri non moi ça m'a ici c'est ce qui a gagné la machine parce que l'opposition a gagné des candidats motivants les autres ça dit qu'il y a pas raison ceux qui opposition à des gens qui inhibent les batailles, pas des gens qui vont défenser des candidats. Parce que par exemple, il y a 300 fois d'écart, en plus, il y a 5 millions et quelques fois candidats qui ont catégorie. Donc, ceux qui inhibent les batailles, défenser des talents, parce que alors de discrétion, il y a moins de temps des années, puis voilà, il y a des discours qui vont retenir face à 5 chantiers, face à aux candidats qui n'ont pas préparé une contestation. Et on dit les lots. Honorable mekana nuko expliquer biso phénomène oyo tomonaki kamere auti na Goma
ayeli biso tango aye azongi na Kinshasa amemi bulletin de vote alobi ete auti kokanga yango na Goma ba tricherie ese bandi pe bato ba comprendre te aye na yango alakisi bato na conférence de presse asalaki mais kana nous expliquer biso est-ce que ezali vraiment vrai que azwaki yango po ete bato oyo bazalaki kuna na Goma basalaki tricherie ou bien ezalaki eloko oyo azalaki na possession nango ye moko po jusqu'à présent toza koyeba te ndenge nini azwaki ba bulletin de vote wana alobi ete atrouvé yango kuna na Goma, s'il vous plaît. Soki boza na homme politique moko ya lokuta na Congo eza Kabere aza lokuta ya kosakana tazo disere na ye bato ya opposition po soki alingaki Tshisekedi ndenge akomoloba lelo mbe alongolaki candidature na ye po atika Tshisekedi agane vitala moto alingaki Tshisekedi agane te puisque aza de kabiniste ajoué jeu ya kabila ndenge tutindaki akende mission na ye alaki afragilize opposition po opposition agane te lelo nga na sina loba yango lelo bomino mbili moko tina suka bo azongi pake msepa Tshisekedi tala opposition buzoba isiri mtandika na hao puta boyandi mais bo etika kate bo réfléchissant avec pas si opposition na ye affaire échoué babo non vital kamere c'est un grand menteur et la preuve iloko na yanzoro bawana za na preuve moko te puisque lelo nazo informé oke honorable bibili moneka afundi ye na tribunal akimaki lendi mpona koya kosamba makambo ye affaire mpona levete afundi ye mpona biloko ndekaka ya lokuta wana kokosela bato makambo akoselaki honorable bibili oyo akendaki na baine akendaki kokuna bazosenge baplainte azokima sikoyo na tribunal donc c'est pour vous dire que eza nango te ke oyo moto oyo aza na bulletin de vote tayebisi bino ezali ndenge bamonaki franki diombo bato ya opposition kaka nde tozomona bamona babulletin de vote mais bazozwela yango wapi potuna bango bayebisa bino bazwi yango wapi Vraiment. bonga kotuna biso te po biso toza nango te bango fo baloba bagrave diombo batunaki azalaki na ane bulletin de vote azalaki nango azwi wapi donc bazali soki bapeti bato ya seni bapandi na bulletin de vote balongoli moko baye nango yango tozwaki yango ava soko azwaki yango ava il faut vital kamera yebisa bino ava azwaki yango na maboko ya nani azwaki yango epai wapi alors ye nde moto bokola na bokutuna biso te feka besiko wana nyonso ezali fita na va soko alingaki opposition mais asesisaki asengaki bataka na boko te mpona Tshisekedi lelo oyo azotiembela bakomi koluka tosala gouvernement d'union nationale yango moi bazopemaka na po nini baluka baya kota ya opposition batya ekosalama mpe te puisque ye élection ndenge balingi makambo ya gouvernement d'union nationale te peuple etaliki yango te c'est un gouvernement faible fragile oyo azwi te etali ye. Ok, on avance. Papa Roger, question. Ntango oyo nazali kotuna motuna ya misato ya ndeko Madeleine Mujinga. Ndeko Madeleine Mujinga avandi na mboka Brésil na ville ya Rio de Janeiro. Ndeko alobi azali étudiante na mboka Brésil. Asali mbula mibale to 2 ans yango yo mais eloko epesaka ye pasi pe mawa aza komona bakonzi na biso ya mboka bazosala badeba ya basije ndenge na télévision ezala national ezala na niveau ya internet mais jamais ayoki depuis mandat ya Joseph Kabila tina ndenge eye kosila gouvernement alobeli ka ya biso baétudiant na étranger na problème etali bourse na biso lelo awa na Brésil biso baétudiant congolais na baétudiant congolaise tokoma ba mandia po toluka moyen ya kofuta ba étude na biso tokomela même ambassade ya RDC na Brésil po afaire passer message na biso epai ya gouvernement eti lelo silence total ndeko alobi ba autorité ya RDC mpona bango bayebi kaka ba étudiant congolais oyo bazali kuna na Kinshasa ebongo biso ba oyo tozali na libanda ya mboka mpona nini bolobelaka biso te mpona élection oyo eleki na RDC mokili mobimba bazali kolobela kaka tricherie ya pouvoir en place lelo okoconvaincre bapeuple congolais ndenge nini po tocroire vraiment que Joseph Kabila a gagné ba élection wana sans tricage ndenge opposition ezali pour réclamer les lots. Voilà honorable question ya Madeleine
Mujinga na Brésil à Tunio. S'il vous plaît. Merci beaucoup à mot technique la madame Mujinga na Brésil. Et nous allons poursuivre pour le baquet. N'a pas corrigé. À nous battre qui nous va pas nous qui tricher les salariés. À nous battre sur la opposition pour le pays tricher les salariés. Parce que nous dans la communauté internationale. Et la communauté internationale, la MONUSCO, tout comme l'Union européenne, tout comme la Fondation Carter, tout comme la société civile et l'Union africaine, la FADEC, tous ces grands organismes qui sont venus observer les élections, là, la catholique va dire qu'il y a tricherie et salamité. Personne n'a parlé de la tricherie. En dehors, il y a des oppositions où va échouer, mais c'est tout à fait normal. Vous pouvez échouer au Bénin dans la tricherie. Avant de dire qu'il y a poli. Bon, il fallait qu'on y ait l'Union européenne, il a dit que l'élection est qui n'a pas il fallait tricherie. Donc, l'Américain va nous battre l'élection et qui n'a pas il fallait tricherie. Ceux qui vont mourir, mais pas bien d'éliminer des voilà, on va net. Pas de l'autre côté, il y a des qui donc, c'est qui quelque part, on ne dit pas quand même. Donc, on va dire que nous qui les lobbies, on va dire qu'il en opposition pour tout le lobby. Et là, il a besoin pour la fonder, il n'a pas battu en opposition. Bien sûr, il va lobby, voilà, déjà facile d'acquiser, mais il faut voir la preuve. Qui est battu, tricher qui bouille, n'a bouillé. Parce que ceux qui vont le but de tricher qui. Maintenant, tu sais qu'il a gagné la Kinshasa, dans le pays Kassai. Tu vois, on va qu'il n'y ait pas triché. Donc, il a gagné, voilà. Donc, il y a un monopole à regagner. Si vous voyez que ça va imaginer, tu sais qu'il a gagné la Katanga. Dans ma cité, il a gagné la Bandundu. Dans ma cité, il a gagné l'Équateur. Et dans la province orientale. Dans le nord, dans la Philippe, dans la Maniema. Dans le Mokanaye, dans ma cité, il a gagné. On peut faire la fièvre d'ailleurs. Il y a un moment où tu sais qu'il a gagné la Bakubo, a gagné la Kinshasa, a gagné la Décafai, ensuite la voie est menée pour les gâter. Il y a un perdu. Donc, l'opposition a perdu parce qu'il n'était pas stratège. L'opposition a mis en place une politique de contestation des résultats avant même de poser sa candidature. Ils pensaient tout leur temps à contester. Oui, il y a eu les gazelles, il y a eu la population, on convainc le maman. On présentait dans mon programme au Banamo pour la Congo et à l'Obi. Et on dit que l'opposition qui va faire des campagnes, c'est qu'il a pris ça programme là. Alors ça, la ligne, nous sommes pour le président de la République, on va nous avoir la machine. Et il y a un montant qui est qui s'engage dans le qui est pour faire la campagne, la Yende, pour visiter dans la. Donc voilà, quelqu'un qui savait qu'il allait perdre, il a perdu. Donc, voilà, vous pouvez pas gagner. Élection qui perd. Ceux qui m'ont dit qu'il y a des tricheries, les gens pour nous opposer, mais nous avons une opposition. Pour les États-Unis, par exemple, nous avons fait l'invation, nous avons fait l'invation, pour nous faire la Congolais, nous avons fait la Moukini, nous avons fait la Moukini, nous avons fait l'équipe de Moukini, nous avons fait la Moukini. Nous avons fait des millions de Moukini, nous avons fait les noms des étudiants à Kabila. Alors, nous avons fait des Moukini, nous avons fait des communes, nous avons fait des Banani. Parce qu'il y a une protection, c'est normal. Bon, pour la première, il y a bourse, d'accord? Il faut se comprendre. Ça fait 2 ans au Québec, il n'a pas été la bourse. Parce que la limite est que l'État congolais a la possibilité d'employer ma bourse pour la petite pour au Québec. Alors, parce que nous allons dire, nous allons finir dans l'accueil. Famille est au Québec, au son, comme il faut que nous soyons l'État va faire ça à la bourse. Mais à vous, est-ce que l'État va faire la bourse? Parce qu'on a une bourse, il y a un organisme, il sous ça. Il va parler de la commun. Bon, moi, qui n'est pas beaucoup, ça n'est pas la bourse, pas que ça est bizarre. Non, moi, on a la chance. Ça, on sait comme tout ça. Non, l'État, pas de la soupe, ça, l'État est responsable de l'État, puis non. Il y a des difficultés, mon gars, ça n'a pas. Donc, il y a la difficulté, ma casse. L'État, ma fait ambassade, on va plus de malade, on va augmenter. Bon, si on regarde sur la chance, c'est ma bourse. Il y a un salaire pour une abouille. C'est impossible. Les gens pour l'intérêt à Moka, pour la bien à Moka, ils vont toujours couper ça rapidement. Mais là, vous vérifiez la Kawana, si réellement il y a des étudiants au bâtiment, la bourse est état congolais qui se commandait, trouve dans la bourse, ça ne va pas Motuna ya minei ezali bongo ya ndeko Henri Chango. Ndeko Henri Chango avandi bongo na mboka Allemagne, mais apesi biso kombo ya ville esika avandi te. Alobi Papa Roger et Maman Rosalie suite ya annonce bopesaki lobi pona honorable Francis Kalombo yango ngai na profiter pona koposer na honorable Francis Kalombo motuna oyo.
cher honorable Francis Kalombo, nakosenga na yo ozala franc na mutuna oyo nazali kotuna yo. Joseph Kabila na gouvernement na ye basalaka pression na ba diaspora congolaise nyonso pour ba changer ba passeport, soi-disant balingaki ba passeport congolais nyonso oyo bakozwa ezala biométrique, alors que tozalaka na ba passeport na biso normal en cours sans même ekoma na moment ya expiration batie biso pression ke tozwa ba passeport ya sika. Honorable Francis Kalombo, yo ozali mwana ya poto, oyebi pasi ya mbongo awa na Europe ndenge ezali. Ngai nasalisaki demande ya passeport awa na ambassade ya Allemagne na Berlin, na ambassade ya RDC na Berlin depuis mois de novembre 2010, pe na futa mbongo na ngai nyonso na ambassade sans problème. Mais tala lelo na kokisi une année sans même nazwa passeport na ngai. Mama na ngai awutaki kokufa na Kinshasa na mois d'avril ya année passée. Et na mois d'avril passé, pardon. Na mois d'avril passé à Lobi. N'azui pas même occasion ya komona ebembe ya mama na ngai atambala ya suka avant bakotisa ye na se ya mabele à cause ya passeport oyo na sombi na mbongo na ngai moko. Nalingi lelo oyebisa biso to ngai étant que député national molobeleli ya ba peuple, problème ya ba passeport oyo ba jeune ni ministre ya affaires étrangères azali kosala na ba fonctionnaire na ye na étranger. Soki tosali lelo groupe po tokende kosala ba menace na ambassade ya RDC na Berlin, bino batu ya liboso boko benga biso ba diaspora kuluna to ba voyou. Alors boza koyeba bozo yeba koboma motote, pardon. Alors bozo yeba koboma motote tango e azali nanu moke. Ah, pardon, honorable alobi boy. Sikoyo boza koyeba nanu koboma motote. Alobi boy. Sikoyo boza koyeba nanu koboma motote tango moto ezali nanu moke. Mais tango biso toko banda kokende kosala mobulu bobengi biso ba voyou, alors que elingi koloba te moto nyonso to avandi na poto azali voyou pe azali moto oyo azali contre gouvernement. Mais ba acte ya boye nde ezali kotinda ete bato bakoma na ba esprit ya malamu te na mitu na bango. Est-ce que honorable étant que molobeleli ya peuple okokipe kotelema pona koloba likambo oyo ndenge nini ba diaspora congolaise o bazali libanda ya mboka o basalisa ba passeport na bango ba makambu bazali komona na niveau ya ba ambassade na bango ekomi kokamwisa po bato mosusu bakomi koyokana na bato ambassade ofutaki passeport na yo ofutaki mbongo na yo po na passeport sans problème, mais bato ya ambassade ekomi ete soko okei ofinancer ndenge bolbengaka bino moko kaniaka opesi mbongo ale bato ya ambassade bazwi numéro na batindi na Congo bayebi te soki cop nini oyo bato ya ambassade na bato affaires étrangères baza kosala oyo ekomi eke mutu asalisi passeport na ye afuti mbongo, mais ekomi lisusu bato ya ambassade ekomi soki olingi ozwa passeport na yo noki il faut kende opesa bango mbongo to kaniaka ale bango bazwi numéro na yo batindi na Kinshasa po passeport na yo eya. Alors Congo yango oyo bino bozokoloba ete bokosala ba makambu ya malamu po Congo ekoma malamu, Congo ebonga, Congo yango ekotambola kaka na makambu ya boye ya corruption. Différence eza kolakisa te makambu tomonaki na tango ya Mobutu pe na lelo. Honorable okoyebisa biso nini ona makambu oyo ya ba passeport oyo ndenge touti koloba, parce que ezali difficile komona ete
biso ba congolais ezalata na ba mboka mosusu moto asalisa passeport esala mbula mobimba et puis moto afuti mbongo na ye etant que honorable molobeleli ya peuple okoki koloba nini pe démarche nini oyo okoki kosala auprès ya bakonzi ya mboka po ete biso tozwa solution na makambo oyo tozali komona etali bongo passeport. Voilà motuna ndeko atuni na kombo ya Henri Shango, s'il vous plaît honorable soki okoki koyanola ye. Merci beaucoup et nous allons vous faire un reflet dans la haie du disciplining à tout comme alors que passeport na est à toi foutu. Et nous allons vous faire un reflet qui m'a cambié passeport de l'Union et à Kabila Moutakisila qui a montré. Nous avons une convention internationale où il y a des gens qui ont un photo, un Belge ou un Français qui n'a pas un passeport biométrique ne peut même plus entrer aux États-Unis sans visa. Donc ils ont un exigence dans le monde entier pour lutter contre l'immigration clandestine. On doit obliger les gens à avoir un passeport biométrique. D'ailleurs, le passeport n'est pas un monde comme un biométrique. Donc, il y a une évidence internationale. Maintenant, pour la ligne de la alors qu'on finit par beaucoup, on a possédé là, on dit qu'on va coller à la radio, on a même après, on a besoin d'un dossier, on a besoin d'un déna pour la ligne, et ça la ligne. Mais, c'est très bien qu'il n'y a pas tant de gens qui m'attendent. Vous voyez qu'il y a même le passeport, il y a un cas, surtout si on a besoin d'un côté, ou bien, lieu sont commis à dans moins de 3-4 jours, même à ça, il y a un passeport là-haut et demi et puis au zongi nango, ils ont roya pour la presse à Matanga. Mais, les adouanes, ils ont pour ce passeport là-haut, dans le Canada, parce que l'ambassade est tenue, ils ont un bambou, mais un passeport, les commis, Matin, la bambou, moi, la Kinshasa, va utiliser un mouvement, bambou, comment la Kinshasa fait, voilà pourquoi Kinshasa a dit qu'il y a un passeport, c'est pas un bateau, va faire une ambassade. Or, lelo na yoki ekoma ke ifo yo moko tina mbongo par wese million oyekaka na pe kuna nde baconseil dossier na on ambassade baye na mokifié. Il se pose un problème de paiement. La plupart des ambassades n'ont pas envoyé d'argent. Il y a un paiement na Kinshasa. Après ça dit non après il y a paiement. On va bâtir un mbongo na Kinshasa. Dans les cas contraires, il faut qu'on même pour les banquiers parce qu'on a dit on sait bien quoi. C'est plus élémentaire. Ça veut dire on dit qu'il y a mon cours mais l'ambassade est délai mbongo va tout pas dire. Parce que je ne peux pas concevoir pendant une année pour faire d'abord de la gare à passeport Nabino. Donc, meilleure façon, les Aouana Chambamba, donc on va envoyer dans ce qui va bien. Mais nous avons couru naïo, là, l'année dernière, nous avons fait la référence naïo, et numéro de ce nom en Allemagne, on va faire ça qui est. Il y a pour des numéros, on va faire ça numéro, comme ça, à partir du numéro, on va envoyer ça. Il y a des niveaux ni passeport, on va envoyer plus consommé. Ok, toko zwa contact nandeko pe akopesa biso badone na ye po ete to remettre yango na yo honorable po ete opesa ye solution na likambo oyo ezali kotungisa ye. Motuna ya minei ezali bongo motuna ya ndeko Roli Matondo avandi bongo na mboka France na Paris. Ndeko Roli Matondo atuni motuna alobi boye. Azali kotuna honorable Francis Kalombo soki pouvoir ebandi mosala nango. Est-ce que ba ambassade ya RDC partout na monde ekoki ko aider bandeko nyonso oyo bazali ba victime ya ba menace de mort epai ya ba combattant pe alobi lisusu. Est-ce que ambassade akoki kozwa ba avocat moko oyo bakoki kozala na disposition uniquement ya gouvernement po ete soki lelo bandeko oyo bazali ko agresser bazali ko pesa bango ba avertissement ya ba menace de mort po ete bakokaka kozala na facilité ya ko contacter ba avocat wana po ete bakoka kolandela bango makambo na niveau ya justice. Po pasi ezali kosala mingi na bato mingi oyo bazali lelo kopesa pouvoir na maboko pona koloba bolamu oyo pouvoir ezali kosala libanda ya mboka, mais bazali ko se sentir délaissé. On dirait bakonzi ya mboka bazali ko tirer attention te pona koyeba ndenge nini ya ko sécuriser pe bomoto na bango. Yango ete wana ezalaki question ya ndeko Roli Matondo
atuni bongo na honorable Francis Kalombo. Yangwana question na ye penza ya makasi ezali ete est-ce que ndenge gouvernement ya sika ezali kobanda bazwi ba disposition po ete na ba ambassade na biso ba avocat moko oyo bakoki kozala wana po lelo soki congolais moko oyo ete azali moto soit ya PPRD to moto moko azali kaka ko défendre pouvoir azwi problème oyo ete akoki pe kokende na ambassade ezwi charge ya makambo na ye a partir ya avocat na bango. Wana nde ezali motuna ya ndeko Roli Matondo avandi bongo na France. Honorable motuna yango wana s'il vous plaît. Effectivement, jusque-là, disposition pour qu'ils soient matés. Mais c'est une nation d'abord, il faut qu'ils nous fitent dans la police à Bokawana, puisque l'ambassade est allée police à Bokate. Mais, la faire la proposition, voilà, tout le monde a ambassade, via l'ambassade, l'État congolais, alors comme avocat, mon tout va aider, parce qu'on a dit sur le bazar victime dans le bidon Kowana, en tout cas, c'est une bonne proposition. Donc, nous avons proposé à mon appel au sixième question ezali bongo ya Madame Gisèle Chamala. Madame Gisèle Chamala avandi bongo na mboka New York na États-Unis. Atuni bongo motuna na ye na honorable Francis Kalombo alobi boye. Tango bato ba akizaka yo honorable Francis Kalombo ke oza grand menteur auprès ya président Joseph Kabila. Sentiment nini ozalaka nango tango oyokaka ba accusation oyo ba diaspora basalaka vis-à-vis ya bomoto na yo? Pe question ya mibale ndeko atuni ba histoire nyonso toyokaka ya 8 millions de morts na est ya Congo. Est-ce que nombre de morts wana ezali juste to ezali kaka nombre moko oyo imaginaire oyo ba combattant bango moko na ba leader na bango ba pesaka biso awa na poto? Pe alobi lisusu pesa biso nanu lumière comment ba militaire rwandais baza kokota tout bonnement na frontière na biso sans même bakutana na ba résistance ya armée congolaise pe bakoti basali ba makambo ba violer ba mama na biso basali n'importe quoi pe tango bazali ko violer bango bazali ko kanga bango ba photo pe bazali ko humilier ba congolais ko zwa ba photo wana ko panza yango mokili mobimba po ete mokili mona ndenge nini bango ba soldat ya Rwanda bazali ko humilier ba mama na biso. Pe comment expliquer gouvernement na biso azali incapable ya ko localiser bato oyo nyonso tu bazali ko sala ba bêtise wana pe bakoya ko sala yango tout bonnement na kati ya Congo bazongi pe calmement na kati ya Rwanda, alors que kaka bino moko bozalaki ko lakisa biso ete Rwanda na Congo relation ezali malamu. Tomona quand même na défilé ya 30 juin ndenge nini tango président ya Rwanda ayaki na manifestation etalisaki ete les deux pays ekomi na kati na kimia. Mais ndenge nini président ya Rwanda parvenir kotika basoldat na ye pona bakotaka na Congo baviolaka bamama na biso basalaka n'importe quoi? Est-ce que okoki ko éclaircir biso situation yango malamu po ndenge ezali wana masolo ya ba Rwanda ndenge bazali ko violer ba mama na biso ezali ko continuer kaka ti lelo? Alors nalingi pe na yeba honorable ebongo yo moko depuis okoma député po ete olobi ete ozali molobeleli ya ba peuple, eloko nini ososala vis-à-vis ya ba mama oyo bazali ko zwa ba problème kuna na ese na Rwanda? Po tomonaka yo tango nyonso na babilili ozali ko talisa pe bazali ko talisa ndenge nini ozali motema mawa ozali ko salisa bato. Alors
kosalisa na yo bato esukeli kaka na Kinshasa to pe na este ya Congo aussi osali mwa quelque chose okoki pe koyebisa biso eloko nini osala pe pona ba mama oyo bazali ko souffrir na este ezala ta pona ba mama te pona bandeko na biso bazali ko souffrir na este osali nini pona bango po ete ozali molobeleli ya peuple molobeleli na yo ba peuple esuki kaka na district oyo ba vote yo te mais ozali molobeleli ya ba peuple congolais nyonso pe alobi lisusu ete okoki kozala honorable soit na district ya Funa ou bien Lukunga mais wana ezali kaka statut oyo ezali kotalisa mais dans l'ensemble ozali honorable ya ba peuple nyonso. Alors yebisa biso eloko nini aussi osali na este depuis bobanda kozwa basango ya bato bazali komona pasi na este. Est-ce que okendaka pe ko rendre bato bazali komona pasi na este visite wana nde ezali motuna na ngai. Merci. Na banzi ete wana ezalaki motuna ya Mama Gisèle Chamala pe na kosenga na honorable s'il vous plaît réponse pesa biso po ete ndeko azali na besoin ya ba éclairage na makambo oyo atuni yo s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci mingi na Mama Gisèle. Mais donc on a voyé que ça n'a pas auditeur nyonso oyo bazolanda ngai soki bolingi boconstruire makanisi na bino bien boyokaka makambo bacombattant te baza bagrand manipulateur baza bato lokuta bino na kamwaka vraiment bato nde bandimaka bango bazofonde babiloko na bango sur base na bango eloko ya liboso na kolobaki nga nakosaka te na ape lentena okosa te je suis du côté de la vérité bango baza mal à l'aise parce que baa na côté ya mensonge bazoutilize misère malheur ya peuple congolais pour se faire du plaisir. Donc même pas s'en soucier actuellement, mais pour se faire simplement du plaisir, de finaki, de lobaki, de tchaki ou internet. Mais de l'autre côté, nous sommes toujours liés pour misère à peuple congolais sida. S'il y a 8 millions de morts, vous ne devez pas vous en inventer. Au contraire, ma combattant pour ma là. Et pas nous comme solution. Et non, pas nous comme solution, on va aller vous finir ma côté à mon cas. Or, tant que vous finir ma côté à mon cas, vous fragiliser toujours mon canabino et qui va pas côté beaucoup. Les militaires rwandais ont violé dans le Congo. Est-ce que maman Rodali, Rodjone, qui est le militaire là, faudrait dire la victime ont violé par l'accident? Non. Nous avons des victimes qui ont été violées et nous devons les respecter et de compatir là-bas. Utiliser misère à peuple congolais pour dire que l'engi. Ça va au cours de cette façon alors que nous utilisons pour aller au c'est l'engi. Ça la plaisir à vous faire quand. Et ça nous coûte. Rwandais au Bazana Congo bazo violé. Ce ne sont pas les militaires rwandais qui viennent tous les jours voler. Violer plutôt. Ce sont les militaires en fait temps où guerre yana qui na Kagame tamba assassinat qui a bien limana. Bino mo bebi na ne wana oyo utu bakima ki na Congo. Bango mutu bana zamba ba AFDLR. Bango bazo continuer ko violer. Et tant que tu as kina ba Rwandais ba ya ba so ba ndeko na bango na mboka na bango. Parce que ba traite ba ka yibi kina na biso. Mais quand on va te poser pour demander au bout la vitesse de mer nous allons bon. Parce que guerre à l'est de wana, ce sont les leaders de l'est qui vivent de cette guerre. Parce que grâce à guerre bazo nommer bango. Grâce à guerre bazo sala commerce. Ya munene o ba ya na bambo na kata bitumwa na matika na makolta bilo kebele. Ce sont des leaders. Moi je vais vous dire que le gouvernement congolais a partisé jamais aucun gouvernement au monde ne peut accepter ma camouflage ma peuple mais pas trop dans la cata Congo ba ouvrir bambula na Congo ba to violer to ba so na mboka na babo ya mwana tozo lité na Rwanda ba so ba 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 ki ko so ba génocidaire ba so ba ba okanga ba c'est ça les combats tozo mener ba kota na bazamba ba bazamba so ba bi ba violer ba kimi ba so ina zamba mais violer dans le monde entier violer dans le monde entier. Mais quand on a aussi mon étudiant pour à 13 ans en France, ses camarades l'ont violé, on a une prison qui a violé. Abomi et la Rouma, Toumi et la Routouba, Koumi et la Roukula. Parce que mon Ikoboga a été comme un monopole. Ma paix, ma paix, la Rubina, ma paix, parce que ma paix, ma paix, vous avez dit la Roubina, ma paix, à Tamou de Azali. Mais il ne faut pas tout exagérer, tout le monde a dit que toujours laisser faire.
Et nous condamnons ça. Les hommes militaires rwandais, depuis l'époque, ils sont rentrés au pouvoir avec la bénédiction. Il y a les Nations Unies, il y a la communauté internationale, et puis à l'époque, il y a Mobutu. Kabila est beaucoup dans la Congo. Donc il faut tout corriger Bilo Moussousou. Il y a où dans son lit pour qu'est-ce qu'on n'a pas négocié? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et là, les Bino, vous faites des bambous dans la protocole, tu vas y aller dans la boca de Bino, place où il y a des femmes qui vont à la vie, et bon, boya, et bon, fait pas boya. Parce que il se retrouvera, il te dit, sera manié dans sa bateau, aussi, on a besoin de gagner, on connaît, on continuer, c'est comme ça que nous sommes en train de faire. Mais bon, tu vois, on a fait, tu vois, tu as la place de Bino, on a la poto, aussi, madame, pour tout faire dans la vie, il faut qu'on se rende pour l'Inglaterre, au Manoboya, pour les tout ça, on a quand même été prêt à beaucoup faire. Ami Boumagame, à son mamoka n'a été pas refoulé, et combien de refoulés? Maboya à Bozoma. Bon, il s'est dit que donc, ce n'est pas les militaires loyaux et rwandais, baye ma côte, baye ma violence, sur la zone de Rwanda, Lokuta. Parce que ma bandit, on va nous faire la vidéo Rwanda. Bon, pour le problème, on tourne il faut expliquer que nous avons Bagawana, Gaïna, Kinana, Ituri, pour la pacification de la famille, on va violer le terre. Et bien, il va faire la faute de ma toi, faire la faute de ma soeur. Moi, j'ai vécu dans monimoine à 7 ans, on va voir Méli. Dans mon amour à 8 ans, on va faire les Libou. Hein? Parce que tout le monde a les Libouka. Au monde, il va tout citer, mais qui n'a pas ça. J'ai vécu, moi, je suis allé à l'Ituri, j'ai participé de l'histoire des années pour la pacification à Ituri, la conférence nationale ou internationale, pour la pacifier Ituri, j'ai participé et j'ai vécu des atrocités. Et j'ai ramené 95 jeunes. 95 jeunes. Il y a une petite nana là-bas, on a Kinakid. La côte on a mis au cargo. Pour la Okima, il y a Okima souffrance. Ma tête qui est là, donc, quelque part, on a mis là. Les gens il faut qu'on arrive à Mbaranga. C'est là un bateau qui se reconnaissent en moi. Que voilà, c'est un leader qui est venu et qui nous a aidés. Donc, il va nous recouper tout est dans tout le temps. Bounia, Baharu, c'était tout la Kina. Mais parce que toujours, on a toujours ça pour intérêt à Moka. Un jour, tu es piqué. Toujours ça, la technique pour la bénédiction, on va pas mettre le sopa beaucoup. Toujours ça là. Là, c'est ça qui nous offre la puissance. Nous avons la sécurité, mais ils ont droit à la terre. Nous avons regardé misère, souffrance, après, nous avons aussi éliminé. Nous avons dit, nous, Sika, il y a un combattant dans son loba. Mais est-ce que le combattant a dit que le combattant existait? Congo est dans la difficulté, parce que même pour nous faire la Congo, il fallait faire la 0,0250 Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un Nexaki encore. Pour la Congo, côté pour la Ouganda, Nexaki, sont dans la Ituri, nous avons dit, on voulait un moment, il y a Ouganda. Chili, donc, nous Sika. Parce qu'il faut avoir un donc, nous Sika, et grâce à Kabila, les autres, il a réunité les pays, et nous sommes en train de pacifier ces pays. Et c'est là que nous avons un matin. Au matin, c'est vrai que nous avons aussi la vie. Vous voyez, nous avons suspendu par la tête. Nous avons dit à Kabwanaka. Nous avons dit Kabwanaka. Donc, est-ce que la grande Yougoslavie existe ici? Parce que nous avons fait une grâce à Kabila, négociation, à limiter au Gabon à pouvoir, pour qu'on me sauve. Vous participez avec moi, j'ai eu la chance de participer dans toutes ces rencontres. Et je vous dis que ça n'a jamais été facile. Parce que Rwanda pas la chaîne mon choix, c'est moi qui est là qui facilite tout comme on a pour tout pour d'abord. Mais Rwanda n'a pas voisin. Nous sommes obligés de participer, nous sommes obligés de vivre ensemble. Et là, nous sommes à deux fêtes, nous sommes à mon nez, nous sommes obligés de donc on est obligé de se sauter. Nous sommes obligés de tout avoir quand on apporte ce genre qu'il est. Et dans le problème, donc, on comprend que nous tous là, il y a des gens qui sont là, pas combattre la femme, moi, cartel, n'a pas moment où pas vision qui s'agit qui n'a pas de mensonge, pas mentir les années pas mots, pas profiter de l'homme l'équipe, la France va violer, chaque jour va violer la poteau. Mais bon, ça a rompu la tête. Mais nous avons dit qu'on a fait beaucoup de films d'amour. Et depuis que vous commencez à patriote, il y a une de la film là. On a ceux qui n'a Suède, moi, on a pour ceux qui n'ont pas trouvé la bombe à quel moment on a fait la vie. Pour suivre votre tour, parce qu'ils sont solidaires pour qui croient au monde normal. Mais il y a ceux qui sont avec la commune, mais le monde n'a pas de sécurité. Il faut qu'on a pour que tout le monde est dans une
c'est la fatalité, toi, on a dit félo. Mais d'un côté, tout le monde a pas tout, puis surtout, tout le monde pas tu vois des filles, tout dit, mais à moi. Mais maman, comme c'est insécurité dans l'équipe à Congo, il y a des gens qui famille. J'aime un combattant, ma base va vol, à qui dans Lagos, à 22 heures. C'est bon, là, l'aéroport. Lagos, qui a causé au bout de 22 heures, pour qu'il ait tout là, l'aéroport, parce qu'il n'est pas des sports là, pour tout. C'est pas aussi honnête. Donc, hier, mon aussi, mon amour, on a besoin d'avoir une fois d'être matin, c'est quoi, qui est au Kenda. Tout le monde était, ma facilité pour la sécurité, même tout l'équipe va m'occuper en la matière. Je pense qu'il faut des fois tout bruiter, il faut tout lever la carte. Mais pour qu'on a besoin d'avoir des beaucoup 8 millions de morts. Non, on a connu de morts dans notre pays. Mais c'était dit à quoi? Si on tue des Congolais, mais sur ma besoin d'avoir beaucoup là, qui ont trahi. Soi-disant aujourd'hui, pas combattant. Si notre téléphone, on est maintenant, on va compter à tirer le capital. Fameux, il y a ma gamme, moi, la bataille, on peut ici là. Et il faut tout quitter ça là. Mais dès ma display, ma dame, toujours, il cabinet, toujours ça, ma peinture. Je vais mettre mon action, peut-être avoir une information, on tient la vidéo qui doit avancer, on va garder, puisque c'est dans les mensonges, on ne peut pas mettre en place une bonne stratégie. J'espère qu'il a répondu à la question. Septième question, Ezali Bongo, ya Maman Charlie Edim. Avant di Bongo na mboka Suède, na ville ya Lud, na sud ya Suède. Ndeko mwasi atuni motuna na ye, alobi boye. Question na ngai na honorable Francis Kalombo. Kalate bakobuka bandako ya rai, donc bandako o ezali tout autour ya rai pona développement ya mboka na biso. Po ngai eza problème te, mais na bato oyo baza na bamikanda ya lopangu nyonso complet bakoki kokanisela bato wana te. Donc awa tozali komona ete mama azali ko parler sikoyo na gouvernement ya mboka. Est-ce que gouvernement akoki kokanisela bato wana te? To sala mama lobi malamu lisusu to sala ya solo erreur, mais ezakaka l'état congolais nde apesa ba autorisation de bâtir, fiche parcellaire, certification d'enregistrement, etc. Lelo biso toza na mikanda nyonso na maboko bokobuka kaka ndenge wana sans que l'État a pensé na batu oyo bazo perdre ba mapangu na bango. Le reste na pesi kaka courage na gouvernement ya sika bolanda oyo pe ezo senga po pasi eza kuna na mboka ya solo. Soki peuple aza na pasi bino bokoki kozala pe à l'aise te. Alors ndeko na motuna na ye ndenge atuni mama Charlie Edim, problème na ye alingi ayeba epai ya honorable. Soki lelo gouvernement ndenga zwi ba décision abuka bandako ezali tout autour ya rai pona mosala oyo balingi basala pona mboka. On a renouvelé tant mosusu ba rai ko bongisa banzela ya train côté on a ko longola bato tout autour ya barai. Alors gouvernement a pensé nini pona bato basi basomba pe bandaku na bango batonga place wana oyo ba mikanda pe l'état ye moko apesa bato wana. Est-ce que moi ba remboursement ya ba mbongo pona ba mapangu na bango ekozala to te? Est-ce que gouvernement azali ko penser na yango to gouvernement pona ye azali kaka ko kanisa ete soki abandi mosala na bimisa bato lokola bambwa bataba abengani bango pe abuki esika wana ale ko buka buki abandi mosala na ye, mais bato ya bimisi abengani pembeni yo abuki bandako na bango bakomi na balabala. Est-ce que gouvernement a pensé na bato wana nde motuna ya mama Edim?
S'il vous plaît, honorable Okoki Kouyanola Namotuna ya Mama Edim Charlie. Ok, merci beaucoup Maman Charlie. Je suis désolé, mais au monde qui sont congolais, tout ça l'habitude de m'appeler. Au monde bien qui est à rail. Mais oui, là, on tombe, on va coopérer là, on va pêcher ma papier, on va pêcher ma bouée. Bon, conséquence, on a tout ce monde à l'élo. Mais une chose est vraie, c'est que même si on tombe, qui est à rail, et que pour l'État, il y a un rail, pour l'intérêt général, on peut toujours exproprier l'État pour tomber à rail. Mais maintenant, l'État a obligé à négocier la bino, à indemniser bino quelque chose de manière à ce que vous pouvez être. Il y a un moment, même place va tenir l'hôpital à cinquantenaire, va aussi va sommer va mapangu, va kata va tenir va ndapu, mais l'État a obligé à indemniser par mon tout comme va au la raison ya barai, et ça qui est réel l'État, ça qui a aux pas de responsabilité, mais nul n'est censé ignorer la loi, va toujours aux pas de responsabilité, mais je pense que l'indemnisation pour ça n'a été trop le carton de la dossier à monter va et n'a aucun niveau va indemniser va tout. Ok, to réduire quelques questions pour na kolukape, to libérer honorable pour na couper sa épéta na ye asala ba makambo ou azali na yango besoin. Donc to réduire quelques questions pour na libérer. Oui, les autres on a fait pour la non, il y a victoire donc totalement obligé. Ndeko Georges Mbenza alobi avandi bongo na mboka Birmingham na Angleterre. Alobi ete nazali na motuna moko oyo na kotuna na honorable Francis Kalombo. Alobi ete azali kotuna motuna na ye ezali boye. Alobi honorable ekozala malamu mingi ozala na bosembo na motuna oyo nazali kotuna. Oete mboka na biso RDC ezali mboka oyo tobotama wana bamitolu na biso ekundama wana pe bakoko ya bakoko na biso bangonde moto bamona pasi po na mboka wana. Pe ayebi ete yo po ozali Congolais oyo obotami na kati ya mboka Congo oyebi bapasi nini oyo bakoko na biso bamona na nzela ya ba Belge ezala nzela ya biso moko ba Congolais oyo tonyokola bandeko na biso oyo ba mosusu bazali na bomoi pe bakota na se ya mabele. Alobi ete azali na motuna moko alingi atuna. Motuna na ezali boy. Alobi ete honorable Francis Kalombo zala penza na motema ya bonzambe pe loba ya solo po ete mokili mobimba ekolanda yo na motuna oyo ngai nazali kotuna. Eske ezalaka penza ya solo makambo oyo ngwanda ayebisaka biso ke Joseph Kabila azali mopaya ezalaka ya solo to ezali kaka babiloko oyo bazali koloba po ete basalir personnalité ya président de la République. Pe alobi ete soki atuni motuna wana po ete na bato oyo balobaka ete azali mopaya azali rwandais me moto moko te atikala kolakisa biso meme carte ya acte de naissance ya président Joseph Kabila oyo esika abotama na Rwanda ezali ko confirmer ke azali rwandais. Jusqu'à présent amoni te esika oyo moto asili ko confirmer yango. Ezali kaka de bouche à l'oreille azali rwandais na ba photo mosusu oyo balakisaka biso. Yango na lingi ayeba eske azali penza rwandais ndenge bayebisaka biso to yonde moto zali mieux placé lokola okutanaka na président lokola bosololaka na ye na makambo bosololaka explication nini oyo ye moko apesa yo oyo ye moko alobela yo na oyo etali identité na ye po ete epai ya biso bapeuple tomonaka ete likambo wana alingaka kolobela yango te azali lokola baba vis-à-vis na biso bapeuple congolais. Pe ngai nalingi nayeba soki penza azalaka pe na mikanda na ye oyo eza kolakisa ete azali congolais ke papa na ye ezali bongo Musée Kabila
wana nde ekozala malamu po ete omeka koéclaircir biso opesa biso badetail moko na moko po ete omeka nani koyebisa biso po ete makambo yango ekomi compliqué. Alobi lisusu alobi ete soki natuni motuna po ete dernièrement nalandaki na émission moko na radio Zoomel 1000 namoni ete moto oyo bazalaki koyebisa biso papa na Joseph Kabila oyo balobaki Hippolyte Kanambe, mais na émission moko radio Zoomel 1000 elakisaki biso totalaki yango pe namonaki yango moto oyo balobaki ete Hippolyte Kanambe apesi kombo na ye alobi ete kombo na ye ezali bongo Monsieur Kasongo, kombo mosusu wana na bosani na banzi ete tango mosusu soki otuni yango na bato ya radio Zoomel 1000 bakoyebisa yo okende ko George Mbenza kombo na ye ezalaki Martin Kasongo. Alors yango wana ndeko George Mbenza azali kotuna na honorable Francis Kalombo mais kana nous ko éclaircir biso na likambo oyo etali identité to nationalité ya président de la République po tozali ko comprendre te po ete bato oyo bazali koyebisa biso ete président yango azali mopaya mais kaka bango moko nde moto tozali komona ete bazali ko approcher soki bazali ko approcher président de la République soki bakomi na Kinshasa bazali pembe na ye bazali ko solola bazali ko lia mais soki baye awa balobi ete bolanda yete azali rwandais mais kana nous koyebisa biso ezali ndenge nini histoire oyo po ete biso ba peuple totikali na kati na kozanga koyeba pe surtout émission oyo nalandaki ya radio Zoomel 1000 nde e bouleverser ngai ti lelo nayebaka position malamu te ya makambo oyo. Merci wana nde ezalaki motuna na ngai. Ok, honorable Francis Kalombo oyo nde ezali motuna ya ndeko George Mbenza avandi bongo na Birmingham na Angleterre asili kotuna soki okoki koyanola po ete azwa eyano na ye s'il vous plaît. Bon, merci beaucoup. Naina no baboué, ngwanda koza na modèle te oyo makambo lobi ngwanda tondima aboma ngoko koma aboma na bato. Donc namuna kama ngani basana dala ngwanda la ko bi modèle ya izo bakongole mémoire ya mukuse. Tena kota na tema très bref na likambo oyo ya koyebisa bino ngana sina poza ngwanda question. Ana kisabiso tombe sika bakunai papa ya Joseph Fuya Lobake. Papa Joseph alaki camarade ya mouve akufoki atiki bana mibale donc alemuza adopta bana wana mibale okilelo alakisana biso mwana ya mibale te alobaka Joseph Kabila mutar wande mais lipasa na ye toyebi aza congolaise donc voilà mutu baboti bango mibale baba mapasa moko aza congolaise mosusu aza rwandaise donc eloko ezokamisanga depuis nayebisaki ngwanda lokola bakitatwana na mama wana batikaki bana mibale alakisa ngai na ntongo place bakundaki papa wana lokola toza baafricain nakende kokanga yango bashene tobwakela yango bamasanga mbila nde bafalaka na bonkoko pamba te nazalaki na impression ke papa mabimaka na cimetiere na butu azoki na mokili atie mwasi na ye zemi ale azoki lisusu na tombe parce que Kabila na mama sipa après Joseph bakota pe bana mosusu bino moko bokonaki zoe akokana na Kabila neti bafotokopie alors que mwanda lobo atikaka bana mibale mais bakomi misato bakomi mine ekomi bafantome to papa wana bimaka na cimetiere aye kotya mwasi zemi donc balakisa biso kasi bakundaki totyango bashene atika kobimaka tiaka mwasi ya bato zemi asa kotaka bana ebakotitaka kolengisaka biso mais ti lelo mwana tikamaka biso biso tombo wana te po toko osala bashene tata wana tika kobimaka ya kotyaka mwasi nezemeli wana te akufa tikala kaka na mabele eza baventure parce que Kabila soko ozwi zowe bakokana ozwi bandeko na bango mosusu bakokana donc baza 5 na muse bango nyonso bilongi ndenge moko makambo nyonso ndenge moko akutotya tembe eza te mais tala na bamapasa bakabola lipasa moko aza congolaise bandimi to a présidence ozoyeba komi mokutu bakotete de rwandais donc totika na biso eza eloko ya pamba kutikiti na kolandango pamba te Kabila aza vraiment congolais aza mwana muze eke biloko wana tokipa yango lisusu te po soki otali kutu bien obama moswai
Joseph aki Rwanda tikala kine kwa bina na Rwanda et Joseph président ma bina na Rwanda bozo mamuka na bino fale bana na mwana ba ba bino mwana ba mote donc bizana ngoba ba bino pamba OK. pour Tshisekedi tango badumaka Joseph chef d'état-major déclaration Tshisekedi alaki ya liboso Kabila nommé moi chef d'état-major abaki mwana na RFI papa ndezali donc le nom nommé moi a commis sur Rwanda non il a pas blagué à tamba au pouvoir so nous nous chez là on va dans la rage donc on va nous dire c'est étranger pour comme on est pas sur le cabango dire son boutique massivement donc on a dit les motifs ça dit alors tu as dit les motifs c'est ça que je vais parler qui Rwanda tant Rwanda qui pas ma est la nation la ticha no tava Rwanda ande konae anga so mane kuna bina petit mino bila na binono pour que ça n'en pose un peu de si ça qui est on va te guier pour te faire qui Congo so makini sinon te mbele oka ina bandi kone Rwanda ale ba simbo ka kuna ba fani yem da so lite ki ba Rwanda le ba tika yo le dam ya ba te ba mo ya pana mike ya na tina mo te merci. Neuvième question, ezali bongo ya ndeko Jansi Mobe. Ndeko Jansi Mobe avandi bongo na mboka Capton na Afrique du Sud. Ndeko Jansi Mobe azali koloba ete mbote papa Roger pe mama Rosalie ngai navandi bongo na Afrique du Sud na mboka Capton. Soki na komi lelo na komi po ete na landaki annonce oyo bopesaki ya honorable Francis Kalombo bokoyamba ye mokolo ya lelo yango ete ngai nasili kokomela bino pona kotuna motuna na ngai mais nazali kosignale bino ete nazali ni combattant nazali congolais comme tout autre congolais oyo abima mboka aye koluka vi na ye. Soki nalobi boye pamba te po ete image ya bakongolais nyonso bazali na Afrique du Sud bakoma kozwa bango lokola bakombatant mais ngai nazali combattant te nazali kaka congolais oyo abima mboka aye koluka vi mais lelo nazali ko profiter pona ete natuna motuna na ngai na honorable Francis Kalombo. Motuna na ngai ezali boye pe na kosepela ete radio Zoomel 1000 bolekisa yango bokata yango te boloba kaka ndenge ngai moko na tuni. Ndeko atuni boye alobi alandaki na mikolo eleki bazali koloba ete Francis Kalombo azali na mama na ye azali bongo na mboka France pe mama na ye azali ngunda oyo ndenge balobaka azilante mais azali kokamwa mingi ndenge nini un honorable na kati ya mboka monene lokola Congo oyo azali na ba possibilité nyonso ndenge nini azali koka comprendre charge ya mama na ete tango mosusu soki bato bakoki kotianga tembe nazali na ba archive ya ba image wana ezali un député ya MLC nde moto aloba eloko wana oyo ya parti ya Jean-Pierre Bemba pe alobi lisusu ete akosepela mingi honorable ye moko a éclaircir biso situation oyo soki ezali problème oyo bato balobi yango mpona basali réputation na ye to ezali likambo oyo ezali penza vrai mais soki ezali ndenge wana tokotuna pe ndenge nini honorable akoki kondima situation wana po ete ye azali na problème na mboka te azali pe na likambo moko na mboka te ndenge nini akoki koloba ete mama na ye azali ngunda to azilante na kati ya France ezali incomprendable na makambo oyo ndenge tozali koyoka po ete ndenge nini lelo oyo Francis Kalombo okoki kozanga honorable Francis Kalombo okoki kozanga kozwa en charge mama oyo aboti yo mais tozali komona ndenge ozali kokaba bambongo partout na ba émission na ba télévision tozali komona mais kana nous ko éclaircir biso yo moko en personne po toyeba situation oyo bato bazali koloba
de bouche à l'oreille biso moko to mekako yoka yango na monoko na yo. Voilà on ezalaki question ya monsieur Georges Mbenza avandi bongo na pardon on ezalaki question ya monsieur Jansi Mobe avandi bongo na mboka Captain na Afrique du Sud atuni yango na honorable Francis Kalombo pe tokosenga na honorable Meka Oyanola motuna oyo yandeko Jansi Mobe oyo avandi bongo na Afrique du Sud. S'il vous plaît, honorable. Oui, merci pour la question. Il va dire que nous avons occupé de la tête. Ce qui maman a un tête à manger, on est à Finaté, mais il ne faut pas voir la macamou, député sur la Kanda. Honorable Jean-Jacques Moutouade, pour Boutanguier, pour faire un débat pour la télévision, Amena qui fait ma partie, cette partie à bateau, ma commis, qui s'en va député à la MLC. Ezalaki débat sur ma taxe mopatiaki yango bomuki balipe konda bafarine konda na kisasa likolo na bango bokuiki denekaki batiesaki bataxe na bamapa na bafarine yango nga nayaki na débat mpona yebisa yeke eza lwa moko mabe eke batiaki impôt foncier bokunzi imagine na mboka lokola Congo pe minimum ya impôt foncier na ndako oyo ya moke ezalaki $1200 eje ante na population ade pas paye kanda wana yango etiaka yeke afinganga. Ils ont une histoire montée de toutes pièces. Maman a la photo, n'a pas pour toucher à chaque minute, elle va avoir la photo. Donc, on a même la photo, avant un date, avant la séjour normal, ailleurs à Kinshasa, parce que vous avez ma classe à quoi il est cas, la matin, il y a papa Azana, et puis Azana, à Kinagaya, à où tu vous avez Kinshasa, où tu vous avez ma photo, à Zoya, à Ozoma, à passer Noël, Nanai. Donc, il y a des gens pamba, donc il ne faut pas des fois qu'on a une politique, je sais pas, il y a un débat à niveau à faire au final, maman, il n'y a pas. Donc, ce n'est même pas un problème. Moi, je suis un boxeur, j'essaie de séparer des coups. Mais pour la Nawanate, maman n'a pas un mounate. Je sais pas, la Kingouna, la monnaie, on a beaucoup de pas à manger, la libre, je suis en aïe. Mais à un mounate, à un peu de besoin, on a un mounate. À un séjour, à Kinara Kisasa, il n'a pas de zongaga. Attends, mon aninga, il est comme papa, donc ça ne sert absolument à rien. Donc depuis là pour expliquer qu'il n'a pas la photo. Donc il y a un problème que les lois à l'Ukrapois et en France, ça sera la couleur que va manette de maman Rangana, qui toko à Kindarazuna. Alors il n'y a même pas de débat, bateau, baébi, bango, baébi, famille, nana, baébi qui est à bon monté. Donc il y a un mot à Banganaïte, mais à mon avis, Jean-Pierre Demba, à la qui rebelle. Mais papa n'a pas ministre à monter. Voilà, on peut faire un news pour être que n'a pas de nio, ou un député marté, moi, on savoir, papa, on savoir un ministre. Papa, j'ai perdu les pauvres avec un ministre à Kabila, mais moi, on a dit, avec une rebelle, n'a minouki, avec un ferraille, n'a pas oublié. Donc, on a l'idée que l'État n'a pas papa n'a pas la seconde, il faut qu'on ait, il faut qu'on ait, moi, n'a pas pour la canne, par la police, moi, n'a pas fait un aide, il y a l'action caractère. Il ne faut pas généraliser les choses. Ok. Donc, maman, a un billet pour la tête, mais ce qui fait dans la ligue, dans la billet pour la tête, il y a un problème. Donc, il va logique, il n'a pas pour la tête, c'est-à-dire qu'il y a un débat dans la vie, il est qui est. Et ça fait un gars, c'est tellement la canne, et tu as les filles, tu as aimé ce qu'on a qui m'a, tant qu'on a aimé ce qu'on il y a un film, il y a une émission en net. Où sont les aboutants, moi, est-ce qu'il y a un papier mal raisonné? Au moins, il y a un sang de sous. Député na bata bongo le bango tu bango na balungwa ba pichu bo lenge ba tu ba lungwe donc na ki la raison dans na ba ki ba tu na mettre des ba lungwe et qui nous mettre à kufa donc il on se se para na ke kabalana bonne ba ba ki bongo donc ça ne sert à rien donc il a le coup d'appui mensonge vers na na bango na te à la séjour na et à tambola
Ok, honorable, tout tikali bongo na deux questions pour tout libérer. Maman. Ma question est un moment de résumé pour donc rapide. Merci beaucoup. Bon, pour la première présentation, je m'enquête en cours pour tout envoyer. Pour la première, il y a plein de comptes opposants à d'autres à Kabila. La Kabila, c'est tout un président exceptionnel. Il n'y a aucun détenu politique. Chez Kabila, il y a quand ça va pas dans la case de l'opposant. Il y a un qui va pas film là. Va vous faire distraire et à la tête à mon côté. Va vous exhaler na bango. Il y a d'autres mambo, d'autres qui ont lembo. Et les restes d'alliés étaient vraiment loin de là. Alors pour la confondre, disons la présentation PPP, il va simple. Comment le pas secrétaire général, ce qui est commis en tout cas, au moyen sur ma disposition, puisqu'il y a tout un département pour tout à la DNI. Donc oui, qu'on fonde la bureau, qu'on a dit. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour l'information, pour la méthode d'élection. D'ici peu et tard, il y a 10% entre Kabila et Etienne Tshisekedi. Et si tout va bien, on peut être le résultat final ou alors tout comme on a 90% de résultats et vous tirez la moitié de tout parce que dans un point, on peut faire des résultats sans ma PB, donc tout est dans ma PB, vous êtes dans ma province, dans ma boca, dans ma CC, et tout est dans ma moto, donc dès que tout le monde a fait le plus tard lobby, donc vous proclamez ma résultat provisoire de l'élection. Et pour la législative, dans la tranquille, on va dire, malheureusement, ils sont dans la majorité, donc la majorité présidentielle est maintenir la majorité dans le public. Il est prêt à continuer pour ça, la député PDP, puisque il n'a pas candidat avec pas PDP. Na tango oyo toleki bongo na motuna ya ndeko Kibula Lomami avandi bongo na mboka Angleterre na ville ya Londres. Atuni motuna na ya lobi boye. Bonjour Radio Zoomel 1000 nakanisi bozali tozali na esengo biso nyonso tokomi kaka pona kotuna motuna moko epai ya honorable Francis Kalombo. Pona likambo oyo ezali kopesa mobulu awa na Londres kaka TV oyo ya Boni Tongomo etie ba Congolais na confusion monene awa pona ba passeport congolais soit disant na ba information oyo bato ba pesaki balobi ete ba passeport ya Congo ezali kosala ma partie ya Rwanda bazali ko identifier bato nyonso bazali na ba passeport na bango partie ya Rwanda pe bato mosusu bakomi kokende kozongisa ba passeport na bango na ambassade ya Congo ekomi kopesa confusion suite ya ba émission oyo eza koleka epai ya monsieur na chaîne ya télévision ya monsieur Boni Tongomo. Alors yango wana balobi ete eza kosala bango pasi pote ba congolais mingi bazali na kati ya ignorance bazali ko comprendre te pona kaka ba émission ezali kosalama ndenge balakisaki balobi ete passeport congolais bazali ko identifier bato nyonso parti ya Rwanda soit disant na page moko bakomaki soki mafeti soki safeti soki babiloko moko ya bongo bato na Londres tango émission eleki bamosusu babangi bazwi ba passeport bakei kozongisa yango na ambassade po balobi nini ba passeport wana ezali identifié à partir ya Rwanda. Alors yango ndeko Lomami azali kotuna honorable Francis Kalombo eloko nini okoki koyebisa na ba Congolais na minute oyo bazali na ignorance bazali kokende kozongisa ba passeport balobi ete ba passeport na bango ezali identifié à partir ya Rwanda donc bango bazali contrôlé à partir ya Rwanda. Eloko nini okoki koyebisa na ba Congolais bazali na Londres oyo bazali kondima ba makambo wana pe bazali kokende kozongisa ba passeport na ambassade ya RDC kuna na Londres. Alingi mwa liloba na yo moko opesa po ete bandeko wana bayoka message oyo kopesa est-ce que ezali vrai ke ndenge bazali koloba ete passeport ya Congo bazali ko identifier bato nyonso parti ya Rwanda que sans oublier biso moko tozali na ministère ya affaires étrangères na kati ya Congo mais tokomi biso nyonso identifier kuna na Rwanda na Kigali okoloba nini pona likambo oyo motuna oyo ndeko Lomami atuni pona yo honorable Francis Kalombo s'il vous plaît azali kozela eyano na yo.
merci beaucoup nakanisi kongola zanzo bato bate oyo bayebisi bino eza lokuta na limite ke bakongole bakoki nozongisa bapasseport na bango na ambasade mpo balobaki eza identifie na rwanda et même soki passeport ezalaki identifie na rwanda rwanda eza mboka baza bavoisin na biso tokoki mpe koloba tosafisa bapasseport na biso na rwanda estce eza lisumu estce eza problème tosalaka guerre na barwandais tonormalisa problème esili soki eza ndenge wana kongolaki ezonisanga koza ye ndenge taozanga passeport aovoyage na nini wana ya bamanipulation ya bacombattant e na kosenga na peuple congolais batombe na manipulation te bapasseport na biso esalamaka na congo eki entreprise oyo ezofuni bapasseport congolais eza entreprise moko française donc eza entreprise française motekani ya marché yango motu etekela biso bapasseport wana aucun rapport avec le rwanda e rwanda azala ndenge moko na biso koma ye mutafabrikaka pete ya ye moko kutesalamaka wana tika ya biso nde akosalaka na mboka na ye mpe makoma kongola bokuvala na biloko mosusu traitement kaka kui parce que alobi rwanda oyo kikoma rwanda okete na ndimi te bakole bazoba na point balokina na ambasade kozongisaka bapasseport donc non eza manipulation ifo bokeba na manipulation mosala bango ya mwana ya komanipule bino apres bayoki elengi nga na kosenga na bino kaka kibozala fere bozala fere botombe na babeti na pambapamba wana te lelo élection eleki kitoko na congo joseph kabila élu président de la république et l'AMP a la majorité au parlement nous allons continuer le programme de modernisation de la république démocratique du congo ndenge topermetaki bango bokotala te que joseph kabila reste l'homme politique qui tient à la parole donnée et alobaki yango asalaka oyo alobaka yango asalaka e na ye toza 100% sûr ke makambo nyonso alobi akosala ya donc tokopesa bino mbote mingi na baauditeur nyonso balandi biso na kosenga bino vraiment merci ndenge kopermettre nga na éclaire bango e chaque fois na kozalaka wana mpona koyoka mpe kopesaka bino biyano de manière aseke tokoka mpe koéclaire bato ole batikalaka borne na babiloko moko ya likesio kopesaka réflexion no moke omona kutu koyikolanda bato wana te baba manipulateur ça ne sert à rien passeport congolais ozouta na rwanda na ndoto na réalité j'ai l'impression ke bato biso bazosoba ndoto na bango mpaka na moki na ndoto abeti yango lisolo abeteli motu lisolo abia atana alotaki bapasseport congolais utaka na barwanda boye na boye ata motu wana ntango ayoki abotalaki motu wana bango bakelaki ndoto ye pabandi kobeta yango omoni te ya solo navei pa motu boye bapasseport utaka na rwanda ale ekei loba batoka sanse babi rwanda te babeti bakongonozakisaibeki kongo eza eta souverain kongo epakokoyokana na rwanda lobi bo rwanda banda kosalelanga bapasseport mabe ya wapi mabe eza te mais ce n'est pas le cas bapasseport na biso ezouta na congo ezouta na france entreprise française motu wana kontalaba bandeko babolingo na banzi ete wana ezalaki émission oyo tosilaki kosala entre biso pe honorable Francis Kalombo boyoki bino moko ndenge auti koyanola na bamituna na bino pe na banzi ete moto na moto tango akoyoka eyano na ye pe akozala satisfait esika azali pe tozali kosenga pe na bandeko oyo bamoni ete bamituna na bango batunaki eke biyano oyo bapesi soki bamoni ete ezali ndenge balingelaki te tokosenga na bango ete bameka kokomela biso po ete tomeka lisusu koentre ya contact na honorable Francis Kalombo mpona koyebisa ye mpe kokomela ye koloba mécontentement ya bato oyo bamonaki ete mituna na bango basepelaki na yango te mpe bakomeka lisusu akomeka lisusu koéclaircir bango lelo azalaki bongo na temps moke po ete tala lelo ezalaki mokolo ya baresultat oyo bato nyonso bazalaki kozela ye mpe azalaki wana mpona kolinga koyeba baresultat ndenge ekoleka ndenge ekobimela yango ete tozalaki obligé il fallait tolibere ye akende kosala babesoin na ye olie togarde ye toujours po ete mituna oyo totunaki ye ezalaki deja koglobalize bamituna ya bato nyonso tu oyo botunaki na 60 questions oyo bino botunaki biso totalaki ba questionnaire oyo ezalaki neti ya kokokana yango ete tosangisaki yango na question kaka moko ya bato batunaki modèle ya question moko
pe totuni ye po ete bato nyonso tu bazwa biyano na bango oyo ndenge batunaki. Bandeko babolingo na banzi ete butu elamu esika bozali na banzi na moma oyo biso pe tozali kozela po ete toyeba nani asili kobima mokonzi ya mboka na biso pona année 2011 pe 2016 yango ete tosengi na bino bozala na kimia boboto bondeko na kati na mabota na bino pe na banzi ete Radio Zumel 1000 ekopesa bino basango oyo bozali kozela na bangonga oyo koya na tango biso nyonso tokozala ete tosi toyebi nani aleki na momekano oyo esilaki koleka pe toyebi président ya sika tokozanga te kopesa bino basango pe na banzi ete biso nyonso tokosepela elongo. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duit kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini